Merci Kabouya, merci na Moïse, merci Nabino Balandinyoso aussi du Congo, merci Nabino Balandinyoso, il y a Jimana Télévision, il y a Maman Gratumba aussi de la presse. Depuis Sibino, merci pour la confiance, pour la Oboza ko sala biso et puis pour la Oboza ko accompagner biso na bitumba o ya résistance na bitumba o toza ko bunda pour na ko libérer mboka na biso. Alors lelo na ko sala vraiment ça analyse molaïté mais ça juste sensibilisation pour la marche à mercredi. Ndenge boyebi les 19 peuples congolais photo télémato bunda pour na mboka na biso. Alors lelo to télémaki tout ça qui na hôtel de ville pour na informer ndenge bozo mona wana bilombe mibali Bobo Moulele ndeko Bruno Mibenga aussi du Congo représenté et puis na moi na mboka Lumumba Josué to kenda ki pona ko yebisa na ngobila ayeba que non marche auto zo bunda oyo boy eza pona bitumba Congo marche auto zo telema oyo eza pona ko talisa peuple que non congolais nyonso il faut avoir conscience. Alors moi ici tout ça bino loba moko ocha na image yo pito zonga bandeko ba journaliste bomoni biso awa to ye lelo na hôtel de ville pour informer M. Jatini Ngobila, le gouverneur de la ville de Kisasa, pour avoir à disposition de policiers pour cadrer la manifestation. Alors, vous voyez que Mbo Canabiso a déjà pris sous occupation rwandaise pendant un bon moment. Le lot où vous avez Awaboy, Minembwe, Balobelarango, le sous-souté, Massissi, Balobelarango, Bunagana, le lot où vous avez déjà plus de 126 jours. Gouvernement central ya Congo ça relo moroté ya mwana tozo bengisa na bilenge nyonso mercredi to tambola pona koloba to lingi libération ya Bunagana parce qu'on ne peut pas accepter complicité wana ezo salema na niveau international qu'au niveau national ya ba autorité ya mboka na biso incapable ko repousser ba Rwandais na mboka na bango afin que to récupérer mboka na biso. Alors lelo ezangonga oyo boye tozo bengisa peuple congolais ndenge muza lobaki soki to bundi pona belé na biso te batuti wana bakokomisa biso ba esclave na bango yango to bengisi na ba jeune nyonso mokola mercredi à partir à 8h to ko tambola pona ko senga na ba jeune to prendre responsabilité na biso parce que soki tozo zela tozo tia espoir et pas ba autorité oyo boye baza ko travailler pona ba occupant eloko moko te malonga ekobima kati na bango yango na bomoni lelo biso ba bilenge ya mouvement citoyen Lumumba, les amis de Bruno Mimbenga, Fondation Océan du Congo, toye awabwe pona kobelela pona kobeta mbela ke mboka eza occupé parce que c'est anormal basoda na biso o baza pona ko défendre mboka mais baza incapable pona ko défendre ma na biso parce que baza na munition te parce que ba autorité ya o ya likolo baza ba Rwandais mboka eza occupé alors esengi na biso bilenge to telema poto bunda pona mboka na biso na mboka oyo boye occupation ezali élection ekoki ko salema te soki na ntosisi makambo wana te ya kobenga na bato wana to longwa na distraction oyo fayulu azo salisa biso oyo komi lelo fayulu nini boye bato wana nyonso ezala fayulu ezala Félix bato wana banso bayebi makambo bazo sala pona intérêt na bango mais biso siko au peuple nani ko défendre biso soki biso moko to telemi te pona ko bunda pona mboka na biso yango to bengisi ba jeune parce qu'avenir nde balobaka non la jeunesse c'est l'avenir de demain lokuta avenir eza lelo biso ba jeune toza na obligation ya kobunda pona bien na biso parce que bato wana ba politicien ozomona soki eza pona ba intérêt na bango baka ko manipuler biso ba jeune mais so c'est siko que na ba défendre ba jeune wana bazangi misala basala ka yango te. Alors il est temps que nous les jeunes nous devons prendre notre grande responsabilité de défendre notre souveraineté qui est menacée. Le pays vit dans une occupation totale à complicité avec les autorités du pays. Yango wana to bengisi batata ba mama bandeko mercredi to tambola pona kotalisa que non trop c'est trop mboka na biso toza na besoin de libération na yango bolongwa na distraction ya Fayulu ya Félix ya Kabila et les autres là parce que bato wana mango te baza solution pour na mboka na biso. Voilà important c'est ya descente na biso mercredi à partir à 8h to tambola et puis to bebisi na monsieur Jatini Ngobila na général Silvano Kasongo à sa disposition ya sécurité ya bato o bakobina. Alors biso to tambola wana te pona ko provoquer bango soki bango ba provoquer biso te to sala manifestation na biso parce que toza na besoin ya libération ya mboka na biso. Merci to bengisi ka appel national la ba jeune nyonso o baza na besoin ya komona la libération ya mboka. Merci. Merci. Wana bomoni to bimi na hôtel de ville parce que mibeko mboka ezali selon article 26 to informer bango ba à disposition na bango nyonso.
Parce que total, tu as eu tant de décennies, depuis 1960. Tout ce monde a que non, groupe ya tout le monde mutu ba maintenir biso na situation to za na on. Ya ko biso ta ke bilenge. To lobité to kozonga simate. Bunagana ki ko kenda ka boete. Mboka za na occupation to yi ko vanda boete. Il faut ba jeune to tele mato bunda pona mboka na biso. Nde bozo mona wana to kei. Kolongwa wana to longwe to kena mokali ko sensibiliser ba jeune. Parce que bitumba oh boy to mona ke non ko s'approcher pembeni ya acteur politique. Ko za la pembeni na bango na mayele na bango ba ko sunga mboka pour que non mboka ezala libéré. Mais to vandi to zo mona ke non ba leader politique bazawa naka pona ba intérêt na bango nde bozo yoka o afingi oyo bo ba fingi mukwege ba fingi nani tout ça eza ba embrouillement parce que batu o bo ba yebi ke non ba jeune o bo il faut to maintenir bango kaka na situation bazali wana ba sapato na bango il faut tengama chemise na bango vraiment il faut sila makila bazala kaka wana ba yemela biso prévenir bozo mona lo na IDPS. Comment est-il possible parti au pouvoir mais bazo boya kopesa batu na bango misala il faut remettre na ba question pourquoi parce que autour na loso to pesi bango misala batu babanda ko bunda balabala pour na ko protéger pouvoir na biso ezalité alors pour la ko maîtriser bango il faut bazaka na situation wana to pesi bango 3000 to pesi bango 5000 to pesi bango 10 000 c'est ça est-ce que c'est comme ça que vina biso de pengami to vivre vina biso bengami bongo te la bisa bino lelo oboy ce qui te bonité bunaga na ngwana déjà eza makolanzela kwa mutu masisi au lieu de la focaliser na makambo ya mboka comment est-ce que nous devons chasser Félix na ba allié na et tout mais lelo oboy et comme guerre kuna ono brino yo nini boy na bisa bino nanu bo message na ngati na bisa bino ka système ya lugula boy na ngai mais bo message la vérité ya moi ce que biso total to bito travailler dur to bimisa bilenge na balabala mercredi oyo bo mutu avanda te na ndako parce que na moni ndenge bato bazo sala ka propagande po bo bima na balabala bo kende ko bina ndeni ko maingela zo sensibiliser ka bana ya mokali epenga zo sensibiliser ba kuluna nyonso ya kingabua oyo bo bango bazo tambola ka mituka cher mais bana wana bazo sanga même lipa biso zo bota mi kuluna te mutu nyonso abotami na société pour à se retrouver. So bino ba jeune boso continuer kolanda ba toka ba niko maingele. Boye bango ke no bazo exploiter bino pour bango ba continuer à kozande bazo vivre wana. Ba ko ebisa bino ke no toza na résistance, toza na opposition, toza na mbongo te mais sima na bino ba jeune ba parlementaire debout. Olie boya to sangisa force. To soutien maboko na fondation sociale du Congo. To soutenir les amis de Bruno Mibenga. Mouvement citoyen ça Lumumba. To bunda, to se débarrasser to tindika bato ndenge kulutu nanga lebo lozo ba. Bango nyonso bakende na nos retraites politiques. Mais likolo ba 3000 francs, bazoya ba yembisi bino et puis na suka wana ba kokanga bino ba beti bino, bango kuna omona bango ba kavana kati ya mituka na bango. Lelo oyo boy, ezali susu kutu talikambo olobante. Biso nyonso boyebi ke la muka ndenge zawana batiraki mibale mozito na fayulu soki ke fayulu azate la muka kobenga ma esute benga ma nouvelle là soki pe nouvelle les alite ko benga na décider mais botala politique ya fayulu papa moko na Canada recadrer fayulu abitala fayulu il faut arrêter ba bêtise na yo zo betela biso masolo ya élection. Tandis que mboka eza na kati occupation yo kimi oya awa boy et puis yo che conférence na $200. Est-ce que yo za na besoin soutenir mboka oyo boy moi je tiens la vidéo na no ba mona po ba fanatique ya Fayulu ba no prino ako c'est la Fayulu makambo. Bonjour, je vous appelle Mpang. On a suivi votre exposé. Mais personnellement, ce n'est pas ça que je m'attendais. Ça c'est... Vous nous présentez votre vision probablement de partis politiques. Mais nous avons des problèmes très sérieux au pays. Nous comptons sur vous, s'il vous plaît.
Nous avons le problème d'occupation, nous avons le problème de tuerie, nous avons même des problèmes. C'est beau d'argumenter sur les élections, sur tout ce que vous avez dit, mais sachez que vous avez dit au départ que voilà, ce que le Mumba disait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais alors, aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas toutes ces valeurs-là. Toutes ces valeurs-là, ce sont des valeurs qu'on va mettre en application si le pays est libre, s'il vous plaît. Ce sont des valeurs qu'on va mettre en application. Vous avez un mot, 20 secondes. Oh ouais. Si nous essayons de résoudre les problèmes, s'il vous plaît, d'infiltration. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez appris à Kinshasa, on a arrêté de les infiltrer. Je ne sais pas si ce sont des Rwandais. Ils sont partout. Les pays, vous n'avez pas parlé, parce que nous sommes, les pays est en train de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, les pays est tenté vers la balkanisation. Notre préoccupation ici, c'est ça. Ok, j'ai compris. Merci. Merci beaucoup. Question d'anglais Zaboy. Bah défi pour lancer, c'est bien. Mais pour moi, bah défi wana ezaneti. Colonel azan a fonctionné aussi longtemps que bozui quitte à vos consité, jamais bah défi on est aux ala mise en place. Alors pour le moment, je pense que il va mbala soura tout le monde bino na Ottawa. Na yoki bolobi to ko revendiquer na Ottawa, na Maison Blanche, mais c'est le président élu. Nous sommes fatigués. Na Canada Mali les amakasi a okenda ko revendiquer na ba revendication et sa solution T. Moi j'en fais partie. En 2012, quand le président Tshisekedi a qui pouvoir bakanga kinga pour Namboka Congo. Les gens qui parlent ici des fois tant on revendiquer bakimaka. Alors position dans les aboy. Dites-nous, to bongama ndenge ni pour l'élection à 2023 parce que tant ils ont soumingité. Nous sommes là, c'est bien, mais c'est le président Toyebi que Tozo Bengayo, président Bino, président Eli. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Boza, le colonel, la place, Azan a fonctionné. Mais Azan a titre à colonel. Alors, beaucoup le Belabiso va discours tout. Et vous avez mis en place. Moi, chaque année, je suis à Kinshasa, je plaire. Complication, dans l'aéroport, Kokota comme Kobima. Personnellement, moi, je suis fatigué de ça. C'est mon pays. Sécurité, mais en Congo, alors, préoccupation pour finir, Tshisekedi, c'est notre frère. Congo, Tolingi, l'élection, les Kana Kimia, ou à gagner, à gagner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, personnellement, je suis contre Okenako revendiquer la Maison Blanche. Un jour au Bétatour, il verra, il y a facilité. J'ai été tabassé par des policiers sur la rue Rideau. J'étais combattant et je resterai jusqu'à la libération de mon pays. Alors, problème est que droit au but. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout c'est bon. Tout s'est préparé pour l'élection en 2023. C'est la clé. Pour nous, comment, à un niveau respecté, bon, mon vidéo, Omo Suswana, combattant au Canada, a choqué Bissau Falabi, Ozambala Souka. Parce que tu vas comprendre que si tu continues à la politique, oh boy, quand un n'est moko, depuis 1960, votre abépeng de Bazo, Maman Marie, Bazo exploité par Maman Abatu. Maman Marie, on a bien beaucoup, mais si Maman Marie, il y a beaucoup à estimer des jeunes Nabino pour avoir profit Nabino pour garantir Nabino poste. Tant que na dialogue Nabino. Bino bande kunanga diaspora bozo soutenir batu o bozo zo ba peuple congolais ba parlement debout wana eza be penge na baniko mangele mutu basala ngo eza bana wana batema kawana po bande ko croire na bitumba o ya lamuka mais ba trahir bino pe toujours bozo continuer ka kubetela mutu na bino maboko fayulu bitumba ngo eza na kisasa awa no Tshisekedi des oyiba mbongo à l'état. Pourquoi tous autres matins to benga batu o courant yango ça li prix de 3 mois yango courant ça na Kinshasa te bomoni na bureau ya Chilombo na power est président de la République pour rezater ah
ah beaucoup t'as la niveau à Sony mais surtout ça qui peuple ça conscient babiloko ya boye baza batu oh boy faut bingana ba parce que boy imagine tant Félix Assomi moi power na ye aibi ke courir na mboka te cela veut dire que bino ata bozangi courant je m'en fous de vous prévenez bande komoko to sola ki ba parti Allemagne ba ebisinga Bruno osali kutu malamu ndenge beaucoup comprendre mabe ya Fayulu alobi biso ba diaspora to baki to kobenga yote mais le col a Bruno yo comprendre comme il ça baninga na okeno benemi na bino benemi ya peuple congolais ça ba politicien na bino bozo na bango alobi biso to Fayulu ya awa bona Londres na Allemagne to solo la na Fayulu to pesa pe bambongo soki moins de 1 million de dollars américains de quoi na bisa kinga 550 000 de dollars américains quelque chose abiso komi na Kisasa mwana papa honoring manazalaki bo bimisa peuple na balabala batu baye bitango Fayulu azonga kana Kisasa awa boy plus de 3 millions d'habitants 3 millions de personnes ba papa honoring manabi ah pour na kosa soulèvement de ça ni ekoki mais Fayulu a déceva peuple mobimba ti lelo bonde bozo mona to so continue ka kobina seye ekoso biso siko totali nabi mama Osea ndongo pesa conseil Bruno Bunda bitumba pona Congo tala Congo ndenge zokende lobi biso to kozate mais bano bino bokobota bakuta Congo mobimba de conseil biso to zaki pa mama Osea yango wana atomo mabo mona biso to zaka na front ba ennemi siko ya république po to komi ko talisa mitakala ba leader politique Fayulu a déployer batuna na ba ba luka Bruno ba bomae soki mabe komeni nga lelo na kufi boye ba ngo Fayulu muto otindela nga batuna ba o menacer ngai po ba boma ngai po na obi que non Fayulu a komema soulèvement na mboka ote pesa koni de tout le monde yango na zo bengisa ba jeune ezala Tshisekedi ezala Kabila ezala ba Jean-Pierre Bemba batu wana baza ko travailler pour na ba impérialiste batu wana bazo travailler pour na bisote prévenez bota ka kamere Félix Aïbie batu na tout bota apé Fayulu batu FCC ba sucer donc ba bendie pe mena po ba ben na gaz ozalaki nango et puis par après le gens lokola ba fibio et puis ba bakisho na suka ndeto leka bazuka yango skozo senga conscience collective parce que bande comme ça baso comprendre comme si non Bruno yo za mwana mabe makamba mikolo bakota kate eza makamba ba mikolo te kono likamba mozitu likamba ya Congo ndeza avenir na biso avenir na ngande za mabe yango Fayulu na o regretter kutu neni na soutenir Fayulu avenir na ngande yango na o défendre yango to soutenir ki Fayulu na bulke to bengana ba Kabila na ba Tshisekedi na ba tuba Rwanda oyo boye mais to comprendre que batuwana na ba Nikoma Engele babaluki bakomi kokende kolia na ndako ya mama Olive Lembe na kinga kati bolo ba men bino ba fanatique ya Fayulu na bino ba fanatique ya République bolinga ngai me ba fanatique ya Fayulu bo continuer ko finga ngai avenir na biso za mabe tozo mona yango to boya koloba to boya ko sensibiliser peuple ke botala bato ba yibi biso bolenge za bato oyo bozo mona bango o bazotama ba palisade bazotama ba type vimba Félix yele wana bongisi famille na yeno est-ce que ba toujours so IDPS ba bongi bato bazana kati nyo sacré ba caméra banani ba yiba ba mbongo leta ba bongisi ba basi na bango ba famille na bango siko biso to za kana lokola ba malana ngulu to betela ka bango maboko bango basoma ka ba mituka ba bala bana na bango batanga na États-Unis ba kenda kota bana bango epi na suka ba video ba cheli biso ba mingamba na bango to tala ka bango wana za oseka biso acto Fayulu akene États-Unis na kangi bana na efuta bibota bana nga na université eza ko finga biso et puis lokola bande ko nga obo baza inconscient bazo continuer ka kolanda batu wana tulombo bana na baza na Belgique Félix Asombi banda kuna Marbella Jean-Pierre Bemba bana baza na mapoto so biso siko boye to continuer kaka kolanda ka bango to emela ka bango pourquoi pas biso peut ko changer makambo pourquoi bino bozo boye pesa biso ba jeune to komi ko réfléchir bakuluna obo komisi bango bakuluna na banani n'est-ce pas que beza ba leader politique congolais bazo se servir na bana wana et puis par après temps ba kokoma bitse ba luki ali ba benga na bango ndeto zo mona ka lelo o boy ba Blaise Lumu na IDPS ba kulutu na ngai fils mukoko soki fils mukoko akepa ya Kabila n'est-ce pas que ça souffrance alors biso sikoyo boye
ba Bruno Trobi il faut to katalie wana donc ba politicien ya miyibi ba politicien ba collabo to bengana bango tango ba koya ba respecter biso peuple ngai na koboya koloba te pona mona avenir na ngai zokene mabe age o ngazaki na ngoza yango te na komo kata kovo na bi moko akoko moko boy mais na tangi classe ba kulutu na ba tangi na ba université misale ezalité to teli ki pa ba to soutenir bango to bengana ba rwandais bango ba komi ko binisaka biso lokola ballon na kati ya terrain et puis bino bozo bisanga ke non Bruno makamba mikolo ezawa na te ezali kambuke non na otala nda venir na ngai na ba trata déjà na poto na ba 27 ans mutu na mutu akoma ipa na e so biso sigo boye karato vandi kana ndako ba para bo trouver ngo pe normal bino bato vandi ba poto bozo soutenir ba faulu wana banani wana boye bango ke no bozo participer pe na destruction ya mboka na biso parce que tant biso to linga to telemina bango ba changer bino bo komisi bango ko ba nzambe na bino bo défendre ka bango et penga sala ka na ministère intérieur non ni comme engele oyo wa koma garçon de course pourquoi ba obisa bango te donc bino bolingi ba ka baso ba ka peuple ba ba zui bana wana ba utiliser bango et puis par après ba sundoli bango ba ba ke ko so bambongo ba continuer ko sa ba vie na bango tala botika biloko wana soki bino bande ko na biso ya diaspora bozo yeba makambo so le kana mboka oh ne mote zo pela na mboka à un moment donné bonga ko condamner même biso te nous voyons comme ça la misère Maya malonge zalité Chilombo s'en fout de la République. Vous croyez que ceux qui m'a malongé zaki pour la moutounion au lait à champagne à moutumoko. Est-ce que biso ngai to banotia makelele oyo boy. Ceux qui batonga ki banzela. Bonne année en ozoya bon décembre. Bato a souffrir parce que transport zalité. Qu'est-ce que nous faisons en réalité? Qu'est-ce que nous faisons kwa mutu yango boya twazo bomana. Mboke zo kene kosila. Bato tu bazana mission asisa biso. Et puis na bosa ko ebisa bino elo moko. Boye baki ya bobiso tout kondana ka Tshisekedi. Tango Kagame ngaka ya awa boye ba yembela na marti yona no boya Kagame. Est-ce que bino boye ba ke non Fayulu a déployer ba tuni ba kena na Rwanda. Po ba kena ko solana Kagame ba no ba sa désordre te ba tika ne Kagame akoya ba bimisa. Est-ce que bo mona même état attitude que non ton Kagame ya kana kisasa Fayulu alombe loko. Bolini tolo ba makambo misusu oh boye bozo pousser peuple que non so comme comprendre ba mabe bo sali biso bo trahir biso bozo bimisa no Félix Mutumabe oh mino so boza batu mabe bande ko ngai to tika complaisance nde yango moto so bo makongo sentiment nde yango moto so bo makongo parce que lelo oh boye tangu batu wana bazo sa makambo na bango baza ko associer peuple te eza lokola mutu wa makasi ba utiliser kaye na tangu ya bitumba. Mais na côté il y a fait du côté ba okabola mbongo ba utiliser ka batu wana te isa lokola ba leader politique congolais quand ça ne marche pas on vient chez nous la jeunesse tango bazo lia misunya kangami ba ona munoko on ne s'intéresse pas nous la jeunesse ya mwana bomoni importance ya marche oyo ya mercredi isa une début ya mo pepe mosu ya sika il faut to salisa yango. Génération na génération ça na combat na ngone na bisa bino la peur doit quitter nos esprits faut le komema mutu place mon côté ni moi encore Tshisekedi Tshilombo le traître de la nation ba mutuna ba faul ba mema ba tout place mon côté ma belle o boto bengami tout congolais a droit ya ko défendre ma belle na ye nga nazo bunda nazo telemena bato obo parce que nazo mona avenir na biso ba jeune ezo kene mabe nazo mona bato obo ba komisi biso ba kuluna indépendamment même à volonté na biso soki na lobby ba Fayulu ba oleka na TV na ba internet ba luka ngai bo boma ngai po bino boko ya kosunga mama na ngai goreti. Alors moi je n'ai pas peur de la mort. Na ko continuer koloba na ko tia bino musukusuku jusqu'à ce que peuple congolais a kotelema et puis a kozwa destin na ina maboko. E banaka mukia boya biso to bandaki bitumba oh boy depuis papa Etienne Tshisekedi azalaki bana miketo zo bima tozo landa papa Etienne Tshisekedi na ba marche à l'époque bakanyama o bazo beta biso ba gaz nazo kima kutu ba classe na collège mais bota lelo est-ce que biso to zuini à part kaka ingratitude o bope ba politicien ba futi biso sikoto vanda bazwa biso
tozu conscience bomoteli biso allez to continuer ka continuer ma bêtise oyo boy to landa ba buzo ba ya Moïse Katumbi to landa buzo ba oyo ba to IDPS koto ba lobi boy koto boy olie ba vanda batala nanu comment est-ce que tu vas récupérer Bunagana comment est-ce que tu vas récupérer Minembwe comment est-ce que tu vas récupérer Masisi bamboka na Ituri koso ba Uvira bango baza ana kisasa kaka politique politique ya ba spectacle ba niko ba ingile ba osala biso ya biloba loba ya populisme tandis que bande ko na biso ya est bazola na di banda na mboka oya bango moko dozo za la distraire na kisasa mais ba Rwandais bazo resi côté ya Bondo kuna na mboka o Bondo la province ya Otuele ba Mororo ba Otu ko sa lesoso bango mena bango kuna bazo bengana ba et puis je ne comprends absolument rien balati si biso esprit moko ya kobanga comme si que non un Rwandais vaut donc Rwandais moko azo équivalent à 1000 Congolais c'est anormal et irréfléchi nyonso pona nini ba pasteur oyo ba comme si bango ebele ba leader politique bazo se pela que non église comme ebele po bango ba profiter ba dividende na bango mission ba église a pe pona côté ya que non peuple congolais bozo souffrir bo se débarrasser na classe politique oyo boy mais ba Rwandais ba comprendre philosophie wana ba comment ko pesa ba pasteur ba loba boté bango ire les pauvres en esprit car les royaumes des cieux leur appartient koto boy bazo utiliser ba pétain oh ya Congo bazo bisa bango nini to bimaka ba marche pacifique si ma marche pacifique iso to bimi ba bini sibiso ali na suka yango ba ko lia batabana cheche na côté ya Kapela allez pour na bango vinyo sezo continuer kaka yango wana et ça on doit laisser faire on doit se laisser faire na bino ba policier na biso vous êtes mal payé bozo dembela ka ba mituka avec beaucoup de risques un policier azo dembela mutuka mais biso tozo bunda pour que ba améliorer conditions de vie ba policier oyo boy otali penzo ki solo policier mais olobi on a na kati café là kaka teni moko policier zo la tango un mois changer kati biso tozo bundela bino ole bino boza asima biso peuple bino bozo ya wana tena pouvoir na biso mukatombolo mukatondolo soki mukatombolo bino ba policier boza na mission ko réfléchir lelo oyo boye na ba mboko ba être bato baza normaux il a fallu policier collaborer na peuple mais au Congo c'est le contraire ba Jean-Marc Kabund bana odondo bango baza na prison pourquoi parce qu'il n'avait pas compris ça c'est pour travailler pour que nos jeunes se retrouvent dans le Congo. Yango bo moni wana moi je ne cesserai pas de dire et pocho onga zu oyoboy isa ko libérer Congo. Le kola ba falu ba yeshuya ko libérer mboka oh mission ne comme ce na responsabilité na biso ba jeune. Ozo mona wana to telemi wana. Maman aussi azalaki a boyebine maman aussi a santé na ko ino makasite mais ba rétablissement zoya muke muke. To zalaki wana bobo Lumumba Salomon nanga Bruno Mimbenga. Nous avons brandi la paix tobi ko banga le ngami tuna biso. Soki bako tokati même na bureau à aner pour na ko faire bo signer mukana na bino trop c'est trop on en a déjà marre. Ba mona nga yo ya Bruno moto finga na TV, na finga na TV. Na critica bino po boza ba miyibi. Na critica bino po boza ba to bo travail pour na ba occupant. Bon na ko kanga yo ko to kanga ezali. Bo kanga pe sikote. Et puis bo kanga ngati. Biso to bunda bitumbo bo pa bo kanga biso to bunda bitumbo pour que non lobby na bino ba to bozo travailler na ba mauvaise condition na ke kuna tala ba bureau salité kiti penza solo et puis osanga to kanga yo bo kanga ngai pa bo moni Congo oyo bonga na bunda ya Congo ya famille ya ba Mimbenga biso to bunda pour que non ba bureau ya ba l'état ekoma bien équipé policier a koma ko tata 3 tennis boy sanga yo na aner to lukaka yo bo lukanga yo so mona na finga mutu to yaki pa bo signer bo za na informer to ko tambola puis to continuer ko tambola lisusu muke o ezaba mona muke so ba no tambola ke na mba moko te petit à petit to so sensibiliser la jeune petit à petit peuple les comprendre alors boy ba ngo c'est ridicule et décevant que non mboka lokola Congo maïza en Équateur mais tout ça na maya malonga te courant na barrage tu le maso charger téléphone tala niveau ba président c'est comme na Sony un président courir qui a charger téléphone na power cela veut dire quoi cela veut dire justement que non mboka oyo
je ne suis pas capable de diriger. Ndozo mona bango wana nyonso na ba Fayulu na ba Chilombo na ba Kabila basaka bato ya cercle moko basa koro point et puis le corps la peuple pas comment le peuple moko vassal allez bazo manipuler bango ndozo mona ba olanda ka bato ka ba Niko Mayengele po Niko wana ba promettre so ba kena transition ba ko commissaire ministre et penge ba ko commissaire ministre vice ministre intérieur boka makambo na Elisa Bino o bato wana ba liembongo Kabila ba trahir lutte bino bozo pesa ngale leçon bo pesa pe leçon na bato décider tant bozo lo ba na Bruno vous croyez que makamonga na zolo ba na lo ba an Océan du Congo je dis ça bisika tout na zolo ka bazo be ngana ba chaîne complicité duplicité même ya Fayulu motema makasi ya Fayulu azana ngo vis-à-vis ya peuple congolais aboy ko sunga biso to libérer mboka na pesi kulutu na nga bokechi wa ya raison avec ça Bruno ba Fayulu bozo mona bango na ba bemba wana baza bato mabe ba au travail pona ba Rwanda eloko malonga e obimate mais pas kulutu bokechi wa baki yango to komi ko vivre makamango so bozo bisa mama Océan ke no ya mbanga na Océan du Congo te bolo ba peke no na canal de presse ba ya mbanga te bolo ba peke no boya mbaka na Congo Best boya mbaka na ba chaîne nyonso za na Kisesa a na ba Mama Mission TV na ba Bobet TV na ba chaîne nyonso bino boyi bo pesa pe buna ba ordre ba mbanga te po nde nazo dénoncer makambo mabe ba leader politique ba zu à venir na biso en otage. Pourquoi bozo ça prendre kana mama Océan du Congo? Est-ce que Bruno le kaka na Océan du Congo ba chaîne belé na le kaka a boy Jima na télévision et pas Mama Tumba Grâce yo mona te bato ya Fayulu ne ba bisa jouer le combat ya mbanga to mona nga le kaka kuna po baza au travail pona ba occupa bon il s'appelle Mama tete non ça que non ko yambaka Bruno kuna na réa kono juste bon l'équipe na ba chaîne locale a bobi que non boya mbaka été na ba Ereka Soli TV ba chaîne on a tout boya bisa bango bino bato boko mesi république lokola ya famille na bino to lobela su mboka te le 19 mercredi nous allons marcher ce qui na kufi lelo message presse penga tindiranga aya a prometanga liwa Niko Mayengele na za ba message na bango a o Fayulu o tinda bango po ba boma ngai ne na o cha bango mal à l'aise lokwa ba réussi ko ça sur le matin na zo dénoncer ma bena bango na ba Chilombo o ba sali peuple congolais ba Kabila o bango ba ko sangana bango bozo promettre nga liwa na sali binoni po bo luka nga bo boma ngai message na Chilelo ezalakawa o epenge na ba Niko Mayengele batindela ngai mukona okufa boye bango soki na kufi lelo eza batu ya Fayulu na moko mutu azo comploter po basala nga mabe ba message wana ezali na publier pe yango na ba réseaux sociaux soki mukona mabe komeli nga boye bango eza kaya batu ya Fayulu. Je suis jeune et je défends mon pays to ndimate to koma ba vaso biso ba jeune to koma ba vaso ya batu wana ba kosaka biso na butu na moi ba ke na kosala makambo mosusu na butu o eza na terrain na biso te soki bolingi ke bomona nga lisusu te boya na Congo to komi na plus de 400 combien de chaînes 450 chaînes o ba yamba nga ko zata ba 200 boye bisa pe bango ke ba yamba ngati botika Mama Océan ya batu makambo boye Mama Océan pe aza kola aza peuple azo souffrir so bolingi ke no le ka sur na télévision te bobenga ba chaîne na tout bovani si ba mosali conférence de presse ata na TV5 ke ba yamba ka Bruno te pa hotel me makambo mais tant que nga nazo bunda combat o pona Congo ndenge Thomas Sankara bunda po na Burkina Faso ndenge Lumumba bunda po na Congo oyo boy ndenge nani oyo boy batu oyo boy bunda po na démocratie ba panafricaniste boy bango na kokanga monoko na ngati so bo bigeno le ka TV téléphone pe za télévision na kubomo na ngana bano cha bino pe makelele kuna le 19 bande ko na ngai to bi maibele ebele vraiment to déborder total isa ke biso peuple to za capable total isa ke biso peuple to komi peuple mo to koli to suis maturité to za capable à se défendre biso moko alors na bengisi bino bandeko o bozo continue ko finga bolemba te nde na bayeka ke système ya lugula so tale mission na ngai lokola na so critiquer Fayulu na ba Tshisekedi na ba Kabila na ba misusu na tout oki motema moto so bon na Congo kureza te bino boza na diaspora osombi maya mali o meli po ngai naza fanatique ya mutu te naza fanatique ya république je combat pour le Congo et non pour les individus o ba trahir biso ba traître yo na bengisi bino pe bato bozo sa biso confiance bolemba te ko soutenir biso parce que peuple a su destin na maboko ngana bino tokutani na mikolo ezali ko ya soki bato ya Fayulu nano ba bominga te parce que ba message wana na garda kango tina moya lelo oyo epenge na Niko Mayengele
boye ba yango oyo eza émission nanga peut-être émission ya testament bogarde makambo na oloba oyo numéro ezali wana botika kofinga mama osia na tiaka numéro nanga so bozana besoin ofinga bofinga ngai plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde bokokomela biso et puis bokobenga biso osana lisungi osana besoin olobelanga likambo kotika kotungisa mama ya bato so bolingi keno Bruno aleka sur la télévision te na bisi bino Bruno aleka kana aussi ata aleka ba chaîne nyonso o ba benga nga pona loba makambo ya Congo. Alors mercredi biso ba chaîne ebele to bima to banda processus ya soulèvement populaire pour que notre libérer mboka na biso Bunagana déjà en 26 jours et puis on ne sait pas aucune intervention ba lobela ka yango te ba soda ba bundaka te parce que complicité wana eza entretenu na kati ya ba acteurs politiques congolais ngana bino tokutani na mikolo ezali ko ya matondo.